le Ketchumwana. Betela biso mwa lisoloko. Pourquoi babenga kio Yuda? Betela biso mwa lisolo to yeba. Toza entre nous, tos équipes nationales. La baronne a tindela ki mbote banda tina Jobour. Mais Yuda, oza toujours Yuda. Betela biso mwa lisolo, hein? Nazomona yo ozoyamba batu. Ebele. Ozoyamba batu. Ya bien. Bat équipe nationale. Ozoyamba pe, ba main noire. Pourquoi pas? Ozana droit ya woyamba. Mais, pourquoi oza Yuda? Hein? Naïba vidéo na yo, ezoleka pe na RTG. Wana yebi. Mais pourquoi obengami Yuda? Po yo foye bango. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko, Yuda, abengami Yuda. Pourquoi ya biso ndeko? Équipe nationale, tilelo azali, équipe nationale. Tilelo azali, le Ketchumwana. Tilelo Karine aza maminae. Azala banda, babanda équipe nationale. Ti mukolo, mukilego kufa, akozala toujours le Ketchumwana. Mais pourquoi Yuda? Bandeko, tilelo bolukaka boyeba. Pourquoi le Ketchu babengay Yuda? Et Yuda, poto zelaki babenga batu mususu, ba Yuda, mais le Ketchu te. Parce que bino nyonso soki boluki, bomona eloko asali, en tout cas, ba misusu bakoloba, po yambaki timbilokos. Ba misusu bakoloba, po yambaki mikwape. Mais en réalité, tu yebi bien pourquoi aza Yuda. Pour n'andimite pas à Karine, et un problème ayamba timbilokos. N'andimite et un problème to Karine andimaki teke le Ketchu akuyamba timbilokos. Non. Le Ketchu banda Karine akomana poto. Le sel moto oyo. Le Ketchu akumisa. Asenga meme mbalebele. Babongisa na Karine ezakaka mikwape grâce temo. Donc le Ketchu banda tikala. Siko azo kokisa 3 ans. Yagosala tout Karine na grâce temo babongisa. Batu mususu batikali rien. Le Ketchu alokate babongisa na Karine. Au contraire, azalaka contre ndenge Karine abongisa na Fifi Siwa. Pa ya le Ketchu ye la plus gentille, la plus motema malamu, la plus oyo fa bongisa na Karine ezakaka grâce temo. Alobango mbalebele. Donc Karine agogo pekisa jamais koyamba mikwapete parce que amonaka le Ketchu ndenga zolela ertu Karine abongisa na grâce temo. Alors pona timbilokos Karine agogo pekisa jamais le Ketchu ayamba timbilokos te parce que ayebi timbilokos pema ekangami azana posa à se retrouver. Ye moko confirma biso azagola na salon ya Jolicia. Il fallait que ne pas ya papa na bango azonga na ndako ma préféraki akene lala pa ya Jolicia. Alors
chambre mosusu ezalaki te, yango alalaki na salon. Donc ye moko akonfirma Karine mpe alobango, ye moko mpe ayebi yango, ayebisa mpe bato. Donc soki Karine akepa Karine epai ya Leketcho yamba ye, Karine akopekisa ke. Tout d'abord na Congo liziba bafingaka te, bapupulaka te, rando ezalaka te. Bon, kokosela makambo ezalaka. Mais Karine Mokonzi akoko pekisa Leketcho te ke na chaîne ne ba kokosela makambo te. Po Karine Mokonzi majorité ya makambo balobaka pona ye bakosaka. Toyebaka ke bakosaka pourquoi? Parce que bango moko babalolaka makambango pe na suka nango bango moko bapesaka Karine raison. Etant que Karine aza na posa raison na bango te, aza pe na posa ya tort na bango te. Alors, donc pourquoi Leketcho aza Yoda? Nga papa Robo na komo fungama misu. Pour Leketcho akomo yamba. Bon, Leketcho na moni ba menoir, bango pesi bakota sima Leketcho. Oui, le quoi na sentir ba menoir bakota sima Leketcho, alors c'est possible Leketcho, ou bien que possible était. C'est vrai, Leketcho aza Yoda. Atekaki Karine. Saratola alobaki yango amelaki mai na munoko te. Non, atiaki mai na munoko te, mamelaki yango. Saratola alobaki na kati internet tout le monde akokoteka tout le monde pona mbongo. C'est normal. Ba main noire bazalaka. Bato moko bapesaka, bakotsaka mbongo. Voire même main noire, soka bengio chez ye, a passé une émission na yo. Tango kobima, zala sir, okozwa billet ya vert, na niveau oyoza. Lokola Leketcho, azana village Panda, azana Congo liziba oitosaka. Donc, chaque main noire akokutana na Leketcho, akopesa ye $20 te, même 50 akopesa te, akopesa ba oya mibimba ya kokangama. Ouais, po atala niveau Leketcho akoma, donc faut pesa ye l'art moko pe oyo Leketcho akomona na zwi quelque chose. Alors Leketcho soki pa zwi, etant que mutu wana aza main noire, Leketcho akobima nani tango bakosolola Yoda. Leketcho ba video na ye ekomoleka na RTGA. En tout cas, na yebi eloko asali te, mais eloko na yebi soki ba video na ye ezoleka na RTGA parce que Karine aleka kuna. Parce que Karine a créé équipe nationale. Parce que Karine a foula RTGA. Alors, Leketcho azana image ya Karine. Azana image ya équipe nationale. À partir de image wana, akosala na RTGA. Siko tango akokota na RTGA. Masolo akosolola. Fo atalaka abatelaka lilemo. Po Leketcho azosala na RTGA te. Ba video oya salaka. Yango ezokota na RTGA. Bana Congo bazotala. Donc Leketcho ndenga zawana. Soki Papa Paul Fikito Mosala aza fier na Leketcho parce que Leketcho azosala promo international na national. Donc Leketcho azoleka na RTGA. Na RTGA, donc, batu fo bazala be sponsor na ye pour marcher
ya bato yo bazo commandé biloko to bazo sala makambo na Congo baza na besoin ya bato lokola balekechu balekaka na télévision. Alors à partir de marché, à partir de sponsor, main noire bakozala kaka parce que mututu kolongola moko te loba bo bakisa oyo akoleka akosolola na lekechu bakozangisa kombo Karine te. Donc mutu nyonso na RTGA na be sponsor na ba invité mututu akosolola na lekechu akozangisa kosolola Karine te. Alors le kechu fa batela lolemo. Le kechu aza Yuda po abatela kite. Alors soki Karine abengi Yuda po na makambo yo asalaki. Yango wana le kechu ndenga zawana lokola amidiembi kite masumu na ye ekoko limbisama. Pamba te azali vrai Yuda te oyoyo. Ya tango bankolo, yaza Yuda équipe nationale. Donc Yuda équipe nationale bakoki ko bikisa ye kaka na Karine. D'avance si ba bikisa kiye. Po Karine abenga le kechu Yuda elakisi alongoli ye singa na kingo. Po le kechu tango atekaki Karine azaki ko mitungisa. Karine yebiango, te Karine azalaka bien informé. C'est que Karine yebi. Karine yebi. Mazo sala geste te ndengeni. Karine yebi. Ngeko kene ndengeni. Mami. Mais tango Karine gangi Yuda. Ah, le kechupe mezongi. Alobi lokola sabenginga Yuda. C'est que masumu nanga elimbisami. Le kecha longoli singa o ezaki na kingo achango na kingo ya Carmen Odia. Carmen Odia yom do tambola na le kechu keba bacho singa na kingo. Bon, le kechu mwana Yuda ko Yuda eya ye Yude oyebi nzembo na Yuda ko Mutazua yokutu mutazua yonde mutazua yokutu mutazua yonde mutazua yokutu mutazua yonde. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Nous avons la chaîne de chaque topo. Il y a boss JP Kiama, et boss des boss ya danger. Donc on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de ce JP qui a matin à boss, des boss, il y a ni à rien danger, donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui ama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de ce JP qui a matin à boss, des boss, il y a ni à rien danger, donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui ama, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.